Mbote na bino bandeko, bonjour na peuple congolais ya Kinshasa, peuple congolais ya Brazzaville, na peuple angolais pour banso balobaka lingala. Pe na ba étranger nyonso balobaka lingala, mbote na bino. Ezali vraiment un message moko très important pour tous na besoin na bino. Lelo lundi 21 décembre 2020 à partir ya 18h 19h ou 20h, nous avons besoin d'un appel nabino, il y a intervention nabino dans l'émission autre que ça là. Dans le cadre il y a les cambouya enterrement, il y a bandé qu'on a biso, ressortissant. Il y a Congo, Brazzaville, Angola, Congo Kinshasa. Na pour enterrement na bango awa na poto ou na diaspora. To pour enterrement na bango kolonga diaspora comme mango na ba pays na biso. Quand on a essayé ko kwela biso déjà kala. Tout le monde ba King Kester. Atika molimo na diaspora. Papa wemba kufa na Côte d'Ivoire. Ba Madilu ba kufa na poto, tabulei na poto mais banzoto na bango kindaka na Afrique. Vraiment tout ça on a besoin d'intervention na bino po ba kawana et comme biso lelo en Afrique. Na France bobenga biso na Edino Bilengi TV pe na les Lions de la presse to na Kleboa bokozala accompagné na ngai moko abino kulutu Magellan Edino Image pe les Lions de la presse c'est un groupe ya quelques journalistes au baza awa na diaspora pe na mikili tozana intervention ya Claude Imeka na États-Unis, Claude Imeka 5 continents, il y a dans les États-Unis. Na Canada, tous en intervention à Serre Nabiso Ngamu, puis Olivier Bolia. Na Londres, tous en intervention à Béazi de London. Bon, en France, tous en intervention à Serre Nabiso Ma Lorraine. Lolo Lorraine. Pour yango na kopesa bino numéro o boko benga biso à partir de 18h na oya na France akosala 07 51 47 96 65 oya na wana téléphone mobile na fixe okosala 01 48 20 12 24. Code indicatif ya France ezalaka 0033. Voilà, sur vous à l'étranger, au Baxi 7 51 47 96 65. Pour la fixe au Baxi, au commis 0033 1 48 20 12 24. Donc, tant que tu as une émission, tu as un numéro na écran, donc tu as la intervention na bino, kukunda mutu, na poto, to na Afrique, et la solution malam. Est-ce que raison est nécessaire? To sagesse mutu, est nécessaire. En tout cas, na souhaité bino bonne journée, qui m'a ezala na bino partout dans le monde. Donc, le lot à partir de 18h. À tout à l'heure. Wabino Koulout Magellan. Merci na système Gagaya. Article 15. Il est 5h à Paris. Paris s'éveille ou Paris se réveille. À tout à l'heure. Merci.